puis lifuta ya lisumu ezalaka liwa. Soutenons la mise en œuvre de l'application totale de l'accord de Saint-Sylvestre. C'est le seul moyen dans lequel ce pays peut trouver une sortie de cette crise politique. Bakambi batika ko intimider bango ko bangisaka bango ko bengaka bango na ba téléphone ko menacer bango, ça ne sert à rien. Yo ba pesi yo bokonzi po kamba ko répondre yango epa nzambe kende ko tubela na yamba na yo ate eza yamba catholique te ata yo moko tubela kananda kufukama tubela pe bongwama. Bonjour à vous fidèles internautes. Bino bato bomesana kolanda vraiment masolo yakine avec Rebecca Billion de Pukuta la Servadi. Tozalara toujours la service na bino et puis to bombela bino lorote. To epsa bino toujours que partout nous allons passer to komeka un peu ko memela bino ezali information na ba masolo nyoso les karanakina. Actuellement bozomo na biswa tozali boso ya cathédrale à na 24 plus na commune ya Gombe Sikawapi. Et mais ces ala qui célébrait le lo ba prêtre nyoso église catholique basangana qui avec son éminence le cardinal Mosengo Passigna pour commémorer bandeko nyonso batika kibiso na date ya le 21 jour qui marche pacifique il y a l'église catholique et puis na l'église mususu. Voilà raison pour mon ibiswa to lo baki torotika la simate info 16 pe ko kita sur terrain nde bo mon ibiswa vraiment ça fait très mal et puis makasi koyoka message to tiko kana katwa koyoka passion yo ba famille belé koufeli bande kopenda na marche qui marche chrétienne en tout cas ça fait très mal mais sinon je vais vous laisser le temps au moins de suivre cette cérémonie hein, mais avant tout nako sepela vraiment la bande ko ba mesana ko landa biso mingi hein le ko la ba mettre camionnette mbola descenda Simo Kimbangu ba mettre Kim Kabongo boza ebele mettre Botamba Bola ima mettre mettre vraiment nyonso na kati ya Panama je vois Robingele Botu boza ebele Tendai Maboko Bank bato nyonso ba mesana kolanda vraiment info c'est tout ça bino bo garder toujours confiance na bino tant d'autres ma famille aussi ma famille la famille Pukuta depuis Champagne Jimmy Kiambi en tout cas vous allez connecter parce que nous allons d'abord prendre la cérémonie de la messe et puis nous allons revenir tout juste après pour tozwa au Italie ba interview ya bandeko nyonso pe bazaki nesika o prenons ça et à tout de suite. C'est pourquoi Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et l'a souverainement élevé. La résurrection de Jésus a inauguré une dimension totalement nouvelle de l'être homme qui ne concerne pas que la personne singulière de Jésus, mais le genre humain tout entier et qui pourrait analogiquement être qualifié de mutation qualitative décisive. Ce monde tel que nous voyons, mes frères et sœurs,
plus beau garçon s'est mêlé pour l'éternité au sang du Christ qui sauve l'humanité. Avec notre mère, la Vierge Marie, restons debout au pied de la croix pour recueillir du côté transpercé de Jésus et de nos martyrs de la démocratie le souffle de la vie nouvelle. Frères et sœurs, martyrs de la démocratie,
Thérèse Kapanga, Hussein Tougali, Jackson Kabadiachi Malango, Benjamin Mwingilao, Serge Kikunda, tous les jeunes êtres des armes en folie ont arraché à la vie. Ils ne rêvaient que d'une seule chose, vivre heureux sur cette terre de nos ancêtres. Ils n'ont jamais pris un seul instant. Ils devaient donner leur vie pour que les dirigeants de ce pays comprennent qu'ils n'avaient simplement soif que de liberté et de bonheur. Ces morts que nous honorons aujourd'hui suscitent de multiples interrogations, parmi lesquelles je retiendrai celle du corps innocent de Thérèse Kapanga. Là où elle se trouve à cet instant, Thérèse nous interroge tous. En commençant sans doute par son père, officier de police, membre d'un corps dont le rôle est de protéger la vie des citoyens. Oui, papa, aujourd'hui la police a tué sa propre fille, elle qui a toujours tiré sur les enfants des autres. Oui, papa, tous les officiers comme toi, dans tous nos camps militaires et de police, ne savent plus à qui adresser les condoléances. Mais au-delà de ces instants de douleur, maman cherche quelques réponses à mes interrogations. Qui dans vos services donne des armes de guerre pour encadrer les marches pacifiques? Dis-moi qui, papa. Qui dans vos services distribue comme des petits pains ces munitions qui tuent? Dis-moi, papa. Qui dans vos services donne des ordres de tuer après avoir pourtant donné des assurances que les bavures d'hier ne se reproduiraient plus? Oui, papa. Qui vous vend ces armes et munitions? Car à ce que je sache, notre pays n'en produit pas. Peux-tu répondre, papa? Qui? Enfin, pourquoi obéissez-vous à des ordres injustes? Pourquoi, papa? Je suis mort. Je ne te quitterai que lorsque tu auras répondu à mes interrogations. C'est alors que je pourrai partager avec mes compagnons d'infortune. C'est alors que nous cesserons de visiter les esprits de tous nos pères, des collègues, de la police, de l'armée et des services de renseignement. Car au moment où je te parle, papa, je suis toujours là, ta petite Thérèse, ma tête sur tes jambes, jusqu'à ce que tu me déposes endormi sur mon lit. Tu resteras toujours mon père adoré. Je t'aime, papa. Oyo bandeko babimaki mais babomi bango na ba policier na ba soda na ba agent ya sécurité oyo nzokande batangami ke bango il faut ba protéger peuple. Lelo tokoki kozonga susu nsima te tosambeli mpona milimo na bango tokutani mpona kopesa biso moko kolendisa biso moko biso banso tokomi na ngongo oyo tokoki kozonga susu nsima te soki tozongi nsima tokotrahir baoyo bakufi tokotrahir baye toye kosambela. Donc nous sommes obligés tokende obele liboso mpona biso peuple Congo oyo nzambe apesa biso nkita oyo atika kopesa mboka mosusu te parce que lingai ke Congo ezala paradis. Biso nde tokokumisa Congo oyo ekoma paradis biso peuple congolais na bozwi responsabilité oyo ya biso en tant que souverain primaire. Bisonde tokopona bato bakokamba mboko ndenge longo bani. Dictature toboyi.
devant ba dictateur to côté le matozonga simate kino bangonde bazonga sima na tondi bino botondi. Voilà, donc nous continuons toujours depuis ça qui vient la cérémonie à Metz. Maintenant là nous allons prendre des interviews. Il y a des religieux, bandeko, baza vraiment dans ici kao. Souvent ça fait très mal, mais quelle est votre impression par rapport à tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo? Comme j'ai dit plusieurs fois avec tous mes collègues de l'Union européenne et avec mon collègue américain, nous soutenons la mise en œuvre de l'application totale de l'accord de Saint-Sylvestre. C'est le seul moyen dans lequel ce pays peut trouver une sortie de cette crise politique. Voilà, par rapport à tout ce qui se passe ici, en fait, jusqu'à l'Union européenne pense quoi par rapport aux victimes qui meurent en tout moment pendant de marches chrétiennes qui est d'ailleurs pacifique? Il n'y a pas beaucoup d'ajouter que nous soutenons la mise en œuvre de l'application totale de l'accord de Saint-Sylvestre. Et ça, c'est le... Et pensez-vous que l'exigence de la mise en œuvre de cet accord devrait passer par les laïcs catholiques? Et, je ne comprends pas exactement. Pensez-vous que cette lutte des laïcs catholiques mérite d'être soutenue par l'Union européenne? Nous travaillons ensemble avec tout le monde qui sont en faveur de l'application de l'accord de Saint-Sylvestre. C'est simple. Ok, merci. Merci. Konzi eutaka na nzambe tondimi yango lokola bokonzi eutaka na nzambe bakambi oyo bazali kokamba esika nyonso basengeli koyeba ke okamba kolandana na bosenga ya nzambe kolandana na mibeko ma nzambe soki obuki mibeko ma nzambe obuki yango ezali lisumu epi lifuta ya lisumu ezalaka liwa yango wana lelo basango bateyi boye balobi moto nyonso oyo mokambi nyonso ya ekolo akoti na mbeba ya koboma ya koyina ya kosala mabe asengeli atubela po tozali abaleki nzela kofanda kaka osepela na mokili oyo te lobi na yo ekozala ndenge nini nde mateya oyo biso tolobi yango wana okongole asengeli koyeba ke mondimi nyonso ayeba ke oyo basango to bandeko mosusu ya mangoma ndenge na ndenge bazosala bazali na droit ya kosala yango po soki basali yango te nzambe pe ya kotuna bango ndenge atunaki na Kaina osali nini na ndeko na yo po nzambe apesi moto na moto la responsabilité na ye ngai nzambe ya kotuna nga bo moboti osali nini na bana na yo tosengeli toteya bana na biso bonzela ya nzambe atako tozali ekolo laïque kasi tozali bandimi tolobi bongo bakambi pe ya mboka nzambe ya kotuna bango bosali nini na peuple akotuna moko na mokili mobimba soki o répondre na yango te okofuta masumu yango na basango lelo basengi polele balobi na bato polele te bakambi batika ko intimider bango ko bangisaka bango ko bengaka bango na ba téléphone ko menacer bango ça ne sert à rien yo bapesi yo bokonzi po okamba ko répondre yango epa nzambe kende ko tubela na yamba na yo ate eza yamba catholique te ata yo moko tubela kana ndako fukama tubela pe bongwama po soko bongwami te Dieu va frapper nzambe azali nzambe na mawa na ngolomi azali pe le Dieu des armées nzambe aloba ye moko à moi la vengeance à moi la rétribution makila maso ya ba innocent oyo esopani nzambe ya kovenger yango ekotika la impunité azali conscient nzambe ayebi alobi ke il y a pas de rédemption sans effusion du sang makilo esopani ezali lokola seve esopani na sepe ekobota mbuma bongo yo moto zali mokambi kolinga te obetama na libaku ya koloba se yo loboko na yo nde esalaki yo boma pe okosamba na isambiselo na ngonga wana. En tout cas, sango akozala te okozala yo moko na conscience na yo. Voilà, merci beaucoup. Vous avez suivi l'interview à Bandeko Tomeki un peu en tout cas, ça fait très mal comme on a du jour au jour tant on so Bandeko na biso ko kouf en tout cas, et ça sera toujours pas si c'est pourquoi Bolandi voir même message webimi na kati ya kilti ya lelo, messi ya lelo, basango balobi basango balobi na Bandeko nyoso yo bazo contribuer na o ezali ko défendre cause oyo eza injuste ko boma bato yo baza ba innocent en tout cas. Nzambe Karande yende penza ko kota marambango et puis rejuger. Vous avez même suivi l'interview de notre maman F Bazaïba. Donc vraiment Bolandi en malam. Je crois que quant à moi Nalinga Rabino toujours et puis je suis là
pour vous servir. Et déjà là, j'ai dit un grand merci à Bandeko Nyoso, Balukara toujours Kolanda, Info 16, Kolanda, émission, Abisso Masolo, avec Rebecca Bilon de Pukota. Je suis là et je vais me promener partout juste pour vous informer. Sinon, un grand merci à la famille Pukuta, Patricia de Pukuta, Mami Pukuta, Myriana Pukuta, Timothée Pukuta. Grand merci à la famille Info 16. Oba Messana Kolanda Bisso. Bisika Boza, maître Hakim Kabongo, le préféré, maître Camionnette Mbola, maître Nyoso à Paris, Tantenda et Maboko Bank. Je vois encore Bandeko Nyoso vraiment, Lingaka Mingi 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 Kolanda. Biso na senga abino toujours beau s'abonner. Oh, ils ont vraiment ambiance aux Oleka. Katikat Nesika. Sinon, je vous dis un grand merci. Prochainement déjà, na ba numéro na biso à Sika et puis beaucoup oh vraiment ils sont très important. Merci beaucoup.